Saratola TV. Donc yo tango simba yi pasteur de ne simbela ki na contrat nini na contexte nini pour lelo yo aza scandale bato ebele ya ba famille ebele. Bon, contexte on a simbela à l'époque. À l'époque a un succès makasi. Succès na ya petit stade de multiplein. Aye na télévision, le roi de Nzondo asambela bato apesa de solution. Or solution on appelle ça bato na télévision, solution appelle ça bato. Et qui solution o esima makikati na ngai. Ah, solution o ya banguya sima makikati na ngai. Saratola TV. Kota la concert à pasteur Moïse Mbie. Nini oyo monaki ozo lié misala ya molili to ozo lié ba secte moko quelconque to ozo lié spiritualité na ena oyabino. Bon, biloko exactement ébélité. Mais pour moi, on a monaki kageye ba kota ki na secte ya manifestation ba célébrer ba fomé. Ba célébrer ba fomé. Ba fomé ça comme Jini, ya secte mo munene ozo na kati ya Londres. Saratola TV. Ozaki maman mutazalaki kuna à l'époque. Maman ne mutabanoko simbaka. Pasteur, maman kufi batike nga pasteur de laisser. Donc pasteur de laisser banda na ende na maman abino do ya banda bokoko kala. Je dis azamwana oyo ayebija kisi bana kala. Abota mina kisi akoli na kisi. Papa ne moko zanganga. Tout le monde ba bien ngo. Saratola TV. Pourquoi nganga ko balate? Non, nganga a balaka, mais banganga ebele ba o ba balaka ta par rapport que ba bala basi ya buto. Ba pasteur ebele ba o ba balaka te a par rapport ba balisa ba basi ya milimo. Saratola TV. Charge na si ko charge oyo zora de ni le sitanga osala ba succès na banzondo TV asala ba plein na ba stade de Martyrs. Lelo tolo ba yoza suna sima de ni le cité. Non, suna sima nete na tika ya par rapport que à comprendre ba principe parce que la spiritualité est un principe il faut poursuivre. Saratola TV. Vous avez dans pasteur de Yelesi, contactez nga ilisuso dans un Congo pour le moment. Vous avez bobangité, contactez nga numéro dans affiché wana. Vous avez bobangité, so contactez maître de là go sungayo, a go pesa yo solution ya onyo so pedra. Saratola TV. Nga manakati ya concert wana batu bakufa te mais batu bazo ba inconvénient na kati ba vie na bango tango yo kene hotel événement wana automatiquement pour mona na yo ka oyo zo mona événement automatiquement bazo benda ora na yo. Saratola TV. Ozo affirmer biso ke ba comédien belé ba contacter au travailleur na bango. Plusieurs comédiens, plusieurs musiciens ba on a aida pe na continuer toujours pour aider. Saratola TV. Bango ba pratiquer la spiritualité te bonganga te. Wana bakosi mama Sarah. Bakosi batu bele babata mana sima nzambe ogena sima na babata maliboso na nzambe mais na sima na bango to na sima na bango to conduire bango. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musiciens et beaucoup de comédiens et beaucoup de pasteurs ba auto salisa ba ona pesa makambo na mboka oyo. Saratola TV. Iloko sikana libino bandeko onyonso atamboli bipa ebele. Azana ba difficulté spirituelle et quand on essaye à oser la solution de son contacter maître de là on peut sa solution. Saratola TV. Longo ya kulumuka va banque monde d'invisibilité visible nzila. Wana mnaoni maître de là. Eza munoko mboka le msuma Masara. Kikongo ya biso ya bamboshe. OK. Nzambe ntuma ngena mono ngena mwaneno mpana nzila ndongo nzila nkembo banque monde invisible mpana yango ndongo bafwa basiala bafwa bafutumuka bafutumuka mono ngena mwaneno kon fuisa nsoneko uzibula tie uzibula ndongo. Anufu isi linsoniko ya unupeni mamu kililo kwa ino bankulu bame uzibula nzila ino zibula ndongo matondo kwa ino bankulu. Banque monde invisible ego servi bande nyonso bipa nyonso obozwami ezala kozali bande ya mboka ezala kozali wapi wana bosenga au recevoir richesse na bino ya libota au recevoir portefeuille du bonheur bakoko bakosunga yo bakoko bakosalisa yo epesa maka sans inconvénient et sans condition matondo kwa eno bankulu anufuisi linsoniko yangingelanga na kwa yeno nsongo linzina ndongo matondo kwa eno bafwa basiala. Saratola
TV. Portefeuille magique, ce sont des portefeuilles où les magiciens vont servir à Bandeko. Mais bon, mais aux hommes na Congo, portefeuille magique. Parce qu'on a un serveur à portefeuille du bonheur. Sans ces portefeuilles magiques, et bon mélo makaboba na ba okufa na ndako. Ba inconvénient et bien non pas ils magique parce que ils ont science et moi comme pas ils bisoté ba indo. Mais quand il a biso, il faut recevoir le bonheur familial. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Tant que le baranabino bomba mabe na Saratola télévision, ba secret nyonso tobimela rabino on poissa. En tout cas ba comédien na biso borozwa penda kiti borovanda poso ina zongi mo sima muke. Ba pasteur moko ba lekara na média ba yebisaka biso ke ba comédien ba travaillaka ba simbara ba kisi ba travaillaka na banganga bazana batu ba simbara bango. Mais kasi lelo batu nyonso komaka na munoko ngai na simba mana nzambe na zongisa na lekisi. En tout cas ba comédien bozwa na nukiti pour makambo na yoki pona ba comédien eko lekanga na mato ite fona memango na réseaux sociaux. Na kesu na ngambu ya bandeko na biso ba pasteur Denis Lesi. Moto eza opela awa ya ba pasteur Denis Lesi aza parmi bato yo ya kaka ko diffamer bato basi bakufa nda ya ko bimisela biso ba secret na bango. Pasteur Denis Lesi lelo aza kolela l'été eza ko lukisa ye partout. Mais pasteur Denis Lesi a bombela biso secret ya moto a simba ye. Moto a simba pasteur Denis Lesi pendant 7 ans. Kombo na ye maître Adelar. Batu baza kolela na réseaux sociaux lelo. Denis Lesi aza kolela l'été komi ko lukaye, ba komi ko menacer de mort. Mais moto a simba Denis Lesi pendant 7 ans. Na contrat obozaki na ngona Denis Lesi zaki poya ko diffamer batu bakufa. Na yambi lelo maître Adelar. Moto a simba pasteur Denis Lesi pendant 5 ans, y compris na ba comédien. To meka na ko kundola ba vérité eza ko bata mato meka ko bimisango. To meka ko yeba eza nini contrat nini ya zaka na ngona pasteur Denis Lesi. Bande ko makambo ezali hein. So bomoni Saratola vandi mo comme personne boye, c'est que to bimisela bino mabomba mio e bomba makito bimisango na mpoisa. Sans oublier concert ya Fally Ipupa. Ba concert ba musicien na biso nyonso. Bango nyonso pe balobaka masolo ya nzambe na munoko. Lelo to beta moi li sola ba concert et surtout concert à pasteur Moïse Mbie. Batu balobeli yango moi trop, on dirait entrée ya bandoki ba bougie. Maître Adelar aza maître à spiritualité. Ako expliquer biso concert wana ya pasteur Moïse Mbie nini salemaki. Et puis nini azomona pona ba concert o ezako ya concert à Fally Ipupa. En tout cas ba meilleur fan na pesi bino mbote. Bato bolinga Saratola na pesi bino mbote bo se continuer ko s'abonner massivement 100K bientôt. En tout cas to fêter le ngona bino bo partager émission na biso. En tout cas bandero ba fungola matoye ba comédien ba artiste nyonso en général na ba pasteur bozo apenda ba kiti. Ingénieur Josué, un grand merci na image oyo kitoko boye et un grand merci na batu nyonso ba vrai na nga famille bota na pesi bino mbote. Maître Adelar, bonjour. Bonjour maman Saratola, bonjour Nabandeko Nyonso, ba oba rozwa chance pe libako ya kolanda émission na biso. Matondo. Bonne santé papa. Santé nzambe ya bako ko zali ko batela santé zali malamu vraiment.
comme nego moni yo mokoni il nanga vraiment nyonso ça très bien c'est ça na mono baxi point hein libala pour na monde le pété koti non oui na tout officialisé maman bana OK malheureusement c'est un belge grâce à la belge oh Congo oui c'est un belge ah bon ba nganga bala raté mais te yango plana na ya wana na buki mebeko nganga bali donc signifie que libala za nzambia bakoko muta trasaka yango il y a beaucoup de gens za baza ba milliardaires ba sala musala ya spiritualité mais il y a beaucoup de pasteurs bazo ko balaté par rapport ki ba ma mariage coutumier tant ba ki ma mariage coutumier za le bala o isala maka prédation libosa ba ancêtrement non officiellement marié pas officiellement c'est officiellement c'est ça donc au ucho bala au bali belge oui. Est-ce que famille est qui peut facile ba mona que maître mora spiritualité nde to bengara nganga biso benga ngonga banganga ba mona que nganga mora eko bala mwana bango akoti na famille na bango mais ça na zo sécuriser d'abord famille ba di musana na sala ga oza musana nga parce que na bandi ngo kala ya kudanga jana na musana nga ba so lingi mutu aza muyibi fo lingi ngena ki muyibi ne so lingi mutu aza motocycliste faut lingi na ki motocycliste so lingi mutu yo azali chauffeur taxi jaune o lingi ka lo linga azali signifie libala za ba critères ebele libala e so contemporain na mutu a linga mutu accompagne métier mutu o domaine na mutu de na lingi boy musala salaka c'est mieux na linga ye en plus ma mère a pas bien kaka belge mais à comprendre que pouvoir traditionnel nganga moko boy nganga ngope à part na vie actuelle musana ye na vie normale azap na vie moko ya malamu c'est ça mais ucholo ba a nganga bala rato buki mibeko est-ce que retour moko ezalate pourquoi nganga ko balate non nganga a balaka mais banganga ebele ba o ba balaka ta par rapport que ba bala basi ya buto ba pasteur ebele ba o ba balaka te à par rapport ba balisa bango basi ya milimo. Ah, pardon, c'est là. Nganga oya balaka te azanganga oyo babalis abala de na butu comme ça abana spirituellement abala na milimo parce que ça ba esprit oyo bazaki tant on travaille en collaboration na ye au commis moi c'est ya molimo c'est la même chose dans pasteur rebelle ya Congo babalaka te yeba ngo ete ba pasteur na bazana basi ya butu o ba fonctionner bango signifie basi ya molimo butu signifie spirituellement ana moi c'est mon spirituel ou un sirène moko a utiliser kaye pa pesa ye banguya pe ba force yango de sirène ce qu'on a na zo makase moyen okende ko bala moi si physiquement exalté comme la vie actuelle na biso tout mélanger pour la canne en tout le temps ayaka ko se paraître na minuit ya o moni ke bande ko belé ba oyo ba tambola sans ko ba conscience na bango et bisika o ba ko kende bisika muso bo kende ezo ko détruire ba vie na bino par rapport que ba ko ba sa bino ba sa butu sans les conscience na bino ezo ba c'est ça. Merci beaucoup maître Delard outolo balika moi munene awa que bamsu babala rabasi ya butu est-ce que ezaka obligatoirement to eponaka ba critère poneti yo obali mwasi ya butu te mobali mwasi physique eza choix yo salaki te ara choix que mutalobi ngana obala mwasi physique te na obala mwasi ya spiritualité to ba imposer kango mutu non pas l'opposition la spiritualité est vaste maman Sarah na kati ya monde spirituel tona ba dimension spirituelle moko za ke so komi na ta on attend so komi na ba chambre haute où il y a spiritualité vous avez la capacité que so travailler na djinn mo quelconque djinn comme si esprit mo quelconque ozo accompagner yo na ba effet ya makambo ça la bandeko aolinga o se collaborer na epo na bolingo ya molimo so tango ba na bolingo ya molimo bazaka zuwa makasi okolinga mwasi physiquement beauté na monde actuel. Or, tant qu'on se connecte dans le monde de la dimension de makasi wana, so bali mo sa molimo na kati monde actuel au ko souffrir. Souffrance non et par rapport à quoi? Parce que on a pas consentiment. Mais pour là on na ye et na grâce à masturbation on se jouer facilement. Ya mona basi mususu pe babala basi et mibali inconsciemment na buto. Signifie que muto envie ya kayo lolenga zali. Donc tant que nda connaît azaka na ba rêve pe ba penser que ma sarani na mona ke bongo. Ah ti nenga za bongo fa ko moi ça donc a comme so moi c'est moko molimo mais conscience na yo moko ezo yeba te. Ya mona ke bande ko belé ba oyo jini ya spiritualité ya inconscience et côté la bango par rapport que babala basi oyo bazali basi na bango te babali sa bango basi ya molimo ya mona ke muto alali na ndako a jouer yemo dans le vide ni moi na mbetu ni logo monté azane surpasse la tambet c'est ça. Merci beaucoup maître Delard parti au côté on a zappé intéressé na ngopona oluka koyeba siko ndenge yo bali donc il a que maître spirituel a koko bala oui siko soke tombe que moi si na yo aza
contre musala na osalaka o ya spiritualité to ye azana ngambu ya makamba nzambe yo zana ngamba bokoko bo vivre ndeni nous sommes bon nzambe eza mutakela biso o na osala boza grâce na ye nzambe akaboli mokili na ba plusieurs formes. Na plusieurs formes, on a nzambe apesi biso biso toza intelligence mon côté, na sagesse mon côté. Nzambe a biso na ba diapason na ye. Moment où ezaki nzambe apesi connaissance spirituelle. Moment où nzambe apesi que de eto za musala esika mo quelconque. Moment où nzambe apesi grâce penguya aura no éclairé na réseaux sociaux ou à partir internet. Chez mie, ye jese ebanga musala na salaka. Akotika boyanga jamais parce que ayebi que moment où mba yanga za ba concentration de travail. Il n'a pas le temps de me déranger. Mais enfin na calmement na sali misala. Parce que ndako eza munene ndaza munene laboratoire nga eza na kata ndako temple nga munene eza na kata ndako na sa misala nga eko étouffé yete en plus ata ozana ngai ninga zaka nga bongo au que l'église est promptée ba osamela nzambe nga pe makoki no sela nzambe muta pesinga yango mais un inconvénient mon côté ba on est ba se collaborer na ba esprit invisible ba o ba fonctionner na bango pour akoma mwasi na ye spirituellement ba ngone ba zana difficulté pour na azana na mwana bato ya mona ka bato belé ala na mwana uta mwasi abendi makambo nyonso signifie abendi aura na ye abendi ba chance na nyonso no signifie otikali ki vovolo ki volo signifie un calebasse vide otikali vide bon otambola ba olingo sute OK sika bo oza musala oza so musala de parce que on se collabora ki na mutumo ana ba secte ana mwasi ya buto on ba tembele pe on ali mwasi aki andako de bon akufi ça se fait même na Congo et ça makabisi ke bida par rapport quoi moi chanza zaka na zo makasa ba ko neutraliser ba to baza na vie actuelle pour na bango ba bénéficier à partir du monde spirituel c'est ça. Merci beaucoup maître Adela tokota qu'on a sujet mission na biso mais Bagnao qui to quoi mais est-ce que ça qui peut mariage religieux to sugira na pourquoi c'est un mariage religieux moi je prie Dieu Nzambe mokeli na likolo pe na se mais je ne crois pas à Jésus-Christ. Ah OK. Na sambe la gane Nzambe tata na likolo oya kili biso parce que mokili salami na loba mokili eza na kati ya monde spirituel neto kelami boy na to mona Nzambe te mais to sambe la gaye na to mona pete gero Nzambe muta salinga bo mais Nzambe salaka na en travers ya ba concentration na yo ya ba prière nos ko biso to ya na grâce ya Nzambe Nzambe so no kene ko conduire ba tunzela ya tradition pour ba que notre tradition est chose fort parce que l'Afrique est la berceau de l'humanité on a ba richesse nyonso onde ko roza na bosenga ko recevoir yo so kende éclaircir bande ko na biso l'accès ba onzela comment ko la solution spirituellement il bosser ancêtre na ye comment ba ko connaît ba ko kiko sunga ye na travers na yo comme nga médiateur na ko l'accès bino ka nzela so nganzila na ko conduire nzela o Rolanda po o tikola na nzela ya bande ko biso ba sambela ka Jésus Christ. Donc, ozo a confirmé que Bapambola qui libala. Un pasteur. Oui, c'est un pasteur. OK. Église n'est catholique. C'est ASEM. ASEM. Oui. Autant à comme pasteur. Non, c'est pas mieux. Ah, ça bonne force mon Nzambe, bien sûr pasteur. Pasteur, il y a moi c'est un ami ngati. Ah OK, ça qui. Mais ko Pambola libala peine avec l'église là, c'est parce que tout le monde a déjà balayé sa partie à commune. To koma olata mais koma tabolati na commune na suka lango boke église ba bénisi bino kaka olata de na commune. Moi j'ai une performance et ça la mara déjà ba mnyoso. Nzambe si préparer dire obana na mwasi wana. No ata pasteur Pambola na été et ça ilo côté. Mais na keneka pona na sepeli sa mère. Na sepeli sa et comment dire que non obego ke na ba famille ya mwasi na ngai ba meke non et ba ebi musana na salaka. Mais à moment un peu on brûle bango ke ça mais là mais aux apprécier quand Nzambe et ancêtre. Voilà. Merci maître Adela, to continue à sujet la biso. Osa parmi bato spiritualité. Oui. Tout à osa na concert mora munene awa et à pasteur Moïse Mbie. Mais concert wana et créer moi ba question et belé entrée à pasteur Moïse Mbie Teddy Naye Batu ba bougie ça mi aura cérémonie moko ya secte ndenge bato ba koloba mais yo loro la visionnaire à spiritualité yo pour monaka yo pour pratiquer la spiritualité kota la concert à pasteur Moïse Mbie nini oyo monaki ozo lié misala ya molili to ozo lié ba secte moko quelconque to ozo lié spiritualité na ena oyabino bon biloko exactement ébélité mais pour moi on a monaka que ba kota ki na secte ya manifestation ba célébrer ba fomé ba célébrer ba fomé ça comme djinn ya secte mo munene ozo na kati ya Londres secte on ya ba fomé
et présente à diable. Signifie besoin honorer diable. En Afrique, il y a célébration à diable. Signifie que bon célébrer commencer on les a manifestation à diable parce que pasteur Moïse Mbi a bâti niveau. Niveau spirituel n'a pas mati. Faut y ce qu'on a célébration. Ils ont comme si on a dans sa démonstration, na rebelle la ancêtre nangai. La célébration on a ça là, y a moyen pas ça là qui na grâce à concert. Des Congolais ne comprennent pas na petit va trop semblater. Na peut-être que ba pasteur non so ba faux pasteur. Non, pasteur ya solo azali. Aute ya Biblia ya Nzambe. Oyo makomami ezali ya Bible mais oyo asa na sima Bible ne beaucoup reconnaître yango banguya na ba popularité azana bazana ba secte o ba se liya nango manga nakati ya concert wana batu bakufa te mais batu bazo ba inconvénient na kati ba vie na bango tango yo kene hotel événement wana automatiquement pour mona na yoka oyo zo mona événement automatiquement bazo benda ora na yo donc ezali concentration na basala ki za pona ko célébrer un monde ya bango ya bafomé tant que ba célébrer monde ya bafomé bien nyonso bote la cérémonie oyo esalama automatiquement niya na yo comme toi et ezeko se diviner donc bato bakendaki concert wana obanda ko célébrer bafomé wana suki bafomé c'est une djinn et ça djinn de secte mo munene parce que séance entre c'est bafomé vraiment d'abord bougie et puis sa lumière pembe et puis ses clans et clans là uniquement bazo ko arracher bino arrachement wana bato musu ba benda bango ba chance pe ba grâce na ko mona ya pamba. OK. Comment n'est pas oyo ils ont neutralisé maman ya bato ebele ya na terre na bana nzambe ebele aucune église mo quelconque oh église on a eko détruire yo sotali virtuel pasteur zalaki nango ou prophète zalaki nango yo zaka ozonga sima prophète qui liboso à par rapport à quoi ba sala ba nia na bino nyonso eke ne pas pasteur nia ndeni nia étoile na yo eke ne liboso ya pasteur alors étoile yango nde mutu salaka virtuel na mutu ba chance développement ba activité no eke liboso même au sein d'une empresa mo quelconque pour na etambola malamu yango ete ba ndeko na nyonso na petit bino ko sambela te mais yeba ete kinkuluki eto fitidia ata munzila kinlongo signifie que yeba moyen ko senga rapé bolim si liboso bancêtre na yo soko kenzela OK au moins que bisika la solution te yaka ko se confier na bato bazana nguya banguya nyonso bozoma ba osalela isa banguya na bango te isa banguya o ba ko luka mais o biso yaki original o bancêtre bazi makoki ya ko plaider yo ya ko servir yango pozo makoki ko salisa bande ko banso bazali ko souffrir na ba circonstance o ba ko latsa bango na kati ya monde spirituel ya molili liboso ya ba pasteur matondo donc tolo baba concert nyonso ezobeta ma ba full batu ebele wana eza lié kaka na ba secte c'est lié eza lié na ba secte pe eza ba célébration ba célébrer ba secte na bango tant yo ozo mata niveau nozo mata fo ya makoki ko célébrer diable donc mutu normal a kobeta concert na stade de martyr te sali plein non concert c'est normal ba succès normal bazali normal boye OK obeti concert donc c'est mieux beti très bien mais cérémonie ni oboso na kati ya stade événement s'est passé comment ah bato baloba ki te ba mise bazoli na stade de martyr mais ngana mona ke bato musu ba kufa na inconscience na bango monko manga bonebi ke stade de martyr tondi na kota comment tant yo kotika c'est tout fumana bato musu baza na ba asthme bato musu ba kokaka palpitation te parce ba kufa mais tant ya kufa so ekendaka na mukolo concert na organisateur ya concert alors ba concert nyonso te zama bibo ke na bino mais faut boye bake tant ozo kende bisika nini ozoni ata bisika nini ozali ko kende matondo okome na matondo c'est merci c'est logoté matondo za merci en tout cas fungoli biso mémoire hein. Donc ba concert ebele faut otala ba cérémonie ezo salama cérémonie ne salama na ki na entrée et na fait un concert ni ne salama ki parce que bino bomo na bo physiquement c'est normal mais tant que tu as mis sur molimo ba entité bazo conduire biso faut pas reconnaître que bisika nyonso bokenda na bisika nyonso boniataka yeba ngoke faut na protection divine ya ba entité na yo faut na bambasi o ba conduire yo ya na sert na bande ko na nyonso bazo li barola na maître de la faut na makoki ozo ba protection ba taki wana ba menace wana et c'est contemporain na kati ya corps physique na yo et corps spirituel parce que tu as deux corps en zamba kela biso corps spirituel et corps physique si corps physique na yo autant musangu kaka lolenge wana ezoko se taquiner na ba spiritualité mususu ya baboka mopaya s'il faut to ba ete binzambi mais quand on na grâce à biso ba ancêtre to yaka pour défendre
pour ce moyindo ko défendre ba de ko ngai banso oyo ba ko tambola na ko iba nzela te matondo. Maître de là, on a annoncé les Camerounais à comédien. Ah ouais, je pense que Natala et moi, extrait à l'émission, les Camerounais comédiens, bakenda ko Lucas succès na ba cimetière, bakenda ko Lucas succès, na kola na ba tombe, na ba nini, na ebité. Est-ce que déjà c'est comme là que ba comédien mo ba sangani pe ba yo Lucas succès filmé pas na? Oui, pas ça belé. Na sala plusieurs fois. Comme télévision et radio, mystère est un mystère caché, c'est un mystère dévoilé. On ne peut pas dévoiler tous les gens dans cette émission-là. Nous avons annoncé dans le décor qui est Lucas Sixi. Mais si c'est un Lucas, c'est une cérémonie au Nasalaga. Parce que les comédiens ont sur Bakendaka. Ou il pas inanga ou bakenda ko Lucas Sixi. O nyonso attend que na morgue ou que na kati cimetière. Et ça que ba ça la nécromancie ko la musa ba comédie o nyonso ba kufa ba o ba na Sixi. Ba zo ba toi na ba ko utiliser on ba film na ba o ba ko sala. Parce que Sixi bo normal et ça le yo bo Sixi normal. Vous avez qui se met dans le bébé, ça tourne na bongo, azana makambo. Mais na ba comédie o bo na bosenga était prospérité, succès et matayo. Ba film no ke liboso, ko na bo bangité, benga maître de là. Maître de là tayo mokozi. Non, benga maître de là, succès on to ko lukango so na ba cimetière côté ba ba kufa. Ba koki o sala la nécromancie. Cimetière de benga ngo terre sainte. Jessica o est sacré. Je ne te donnerai cimetière na ndenge moko mabe, mais c'est un endroit sacré. Sigo un endroit sacré où ils appellent bateau bakufa. Bateau bakufa, bakufa en accord physique. Ok ko lukani. Bakufa en accord physique. Mais corps spirituel na bongo éthique na être ngalé. Tona makoki ko retrancher corps spirituel là muto na transmettre on pas na yo. Si so bande ko so bazali na ba onyoso bakufa ils sont musiciens. On pense au recevoir c'est que il y a pas le tumba. Mais papa wemba so content de mettre de là. Na kozora esprit na ye, na transmettre pas na yo. On se collaborer na esprit na ye, comme ko fonctionne ba succès o ya sala ki na yango. Benga la nécromancie. Donc, on a affirmé que les comédiens sont contactés au travail. Plusieurs comédiens, plusieurs musiciens, on a aidé, puis nous continuons toujours à aider. Nous continuons toujours à faire ça, pour les gens qui sont là, parmi les comédiens qui sont aidés, nayebi ke kotanga kombo aussi baté mais oeda net bango atama komi ba na domaine domaine succès filmé tellement parce que un comédien a besoin de recevoir prospérité et la succès. Sans recevoir les succès, à organiser sous les panangaï. Et ça, succès, dans ma commune et qui est liboso. Il y a encore un besoin, il y a prospérité, il y a un sala. Et puis ça m'élaye. C'est ça. Maître de là, avant de continuer, il y a un comédien, un comédien belé balobara. Bango ba pratiquer la spiritualité, te bonganga te. Wana bakosi mama Sarah. Hein? Bakosi, batu bele baba ta mana sima nzambe ogena sima na baba ta maliboso na nzambe mais na sima na bango, toi na sima na bango to conduit bango. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musiciens et beaucoup de comédiens et beaucoup de pasteurs. Ba auto salisa, ba ona pesa makambo. Na mboka o. Télévision et radio te jour na oya awana ba bordi ozama be bakasi masara. Mais le jour ngo Congo foizika. Mais je n'ai pas le temps parce que je vais exposer mon salaire. Si vous avez des besoins, il y a comme un nègre bandeko bazali contacter mettre de là. Il y a quelqu'un qui a un cimetière. Il y a qui a un secte qui a mon tour. Ils ont travaillé dans il y a des sectes qui ont fonctionné dans et qui ont ça tout le temps. Quand le canon est pas maman sokolanga et mambi coup de sokolo mambi coup de nangoya sokoloté. Il y a quand on a connaissance spirituelle la grand maître de là. Na ko salisa yo, na ko pesa yo oyo lingi o recevoir et pas nangai. C'est ça. Maître de là avant to question à souka parce que yo simba pasteur de l'Inesi pendant 7 ans. Na olinga to parler sur maître de là. Bateau ba otala yo lelo. Maître de là a utai kobala azwaki mo ata un repos nini asikoeli bato. Et là quoi sika na eli bato bandeko banso ba oyo balandaka maître de là o balandaka chaîne na biso. Et là quoi sika na eli bino bandeko onyonso atamboli bipa ebele. Azana ba difficulté spirituelle et ko tongisa ya aozo yango solution te. So contacter maître de là on peut so solution. Ngamona tu officialiser les balles nangai c'est que nous pesa pe mabala pa ya bato yonde ko yo zana ba séparation d'amour mbala kimayo banda kala bomo na kali susuté
ozana bosenga mobali no azongela yo ou mwasi na yo azongela okomisa ba zoba au contenter maître de l'art na kati ya pouvoir ya ancêtre bakoko bapesi ngai nguya ya nzungu ntuma oyo yango nde ezokopesa makambo nzungu ekotoko nzungu oyo atana besoin succès okanga mobali na yo okanga société na yo bataki ezala te bamenace ezala te na kati ya compagnie na yo ocontenter maître de l'art na kozwa makambo no na koti oyo na kati ya nzungu nzungu oyo ezali nzungu ya makambo ya nzungu oyo baancetre oyo barecirculaka nango bakosalela nyonso oza nango bosenga ona mposa ya prospérité ke mobali na ngai nakanga ye na koconcevoir mobali na kati ya nzungu awa na concevoir esprit ya mwasi na kati ya nzungu awa parce que nzungu oyo eza na nguye ya makasi ebe yango nzungu ntuma ya nzungu ya pouvoir nzungu oyo esalaka baprospérité rebele on a bosenga nango contenter maître de l'art qui maître de l'art akangelo mobali nozwaka mosala te na kosenga na kati ya nzungu ntuma ekopesa o mosala na kati ya nguya oyo baservo epai na ngai bisika nyonso ozwa mpe bisika nyonso ozali oza na bosenga recevoir document ocontenter maître de l'art nazwa makoki ya kosunga yo liboso baancetre oza na mposa recevoir code na bino ya famille nzungu oyo moto ekopesa solution ekopesa oyo nyonso oza nango mposa ekopesa prospérité ya maso oza nango besoin matondo masaka code ya famille outi olobela code ya famille ezalaka te ke il faut bakolo ya famille bapona est-ce que yo moko ko se décider pour que opona code ya il y a des prospérités oyo eza comme ya code ya bongo baponaka moto na kati ya famille bien sûr mais eza na moment moko ke banda koko na bino akufa pouvoir etikalaka bongo banda koko akufa unoko akufa o recevoir yango pété o besoin yango pété parce que bon bosenga bo retrancher yango kasi mo luka moto aza na nzela ya molimo mpona ngai boye na conduire bino comment boko recevoir code na bino ya libota mais oyo biso moko eproduira déjà le bafamille nyonso baa na bacode ya oui famille nyonso baa na parti ya pouvoir na bango oyo basalelaka soki na baswahili bana mali ya batate soki na bandande bana code na bango code ya bandande omonaki esala misala na kongo kinshasa baconstruire plusieurs ndako na kinshasa nde bandande non nde balobaka te c'est réel eza bongo parce que bato nyonso ya congo ya kinshasa baza bato ya batoma mais oyo aza na bosenga ke a recevoir code ya libota na bango nazana makoki koservir encode ne parti ozali bonso mutu mosusu asalela yango deya na famille na biso soki mutu mosusu asalela yango na famille na bino tona makoki koservir yo babonheur familial na bino parce que richesse ezaka code ya te et bato mosusu richesse na bango eza mercule bato mosusu richesse na bango eza diamant bato mosusu richesse na bango eza cuivre mutu mosusu richesse na ye pouvoir nzambe ya bakoko atikela bango ezaka so aloni nguba aexploite arécolte banguba ebele donc pouvoir eza na bafaçon ebele mpe balolenge ebele oyo bancêtre bakoservir yango mais faut na moto koconduire yo et en plus bisika nyonso kokende mpo ozwa solution ya makambo oza koposa fo kosalaka consultation spirituelle po bakoko bazwa makoki ya kopesa biso nzela mpo lakisa biso nzela ndenge nini oyo bakosungela yo matondo maître de l'art okoza na possibilité ya kopesa mutu kodi na bango ya famille kopesa mutu richesse ya famille mais sikoyo na kati ya famille wana soki eza na bato nde na mutolo bano déjà misusu bazoutiliser richesse ya famille misusu bazoutiliser kodi ya famille boko se retrouver mpe 10 personnes na famille moko bokosalela kodi non kodi ezalaka na famille mutu moko adirige yango héritier ya kodi ezalaka moko parce que eza richesse oyo eza ke ya bancêtre batikela biso eza trésor na biso parce que yo ndeko oza na code ya bino eza na famille ya moto aza nango noko aza nango ezaka nio tokosimba motema ya noko azwa makoki ya kosalisaka bino osungaka basans abri parce que yo fo ozwa eloko moko kaka bafongolo baporte baouverture so torecevoir portefeuille du bonheur oyo bokoproduire préfinancement oyo boproduire mbongo oyo kosunga na libota na yo tika noko asalela nkole soki noko akufi apesaki yo yango te aplaide yo yango te apesi yo te ke oyo bakoutilize yango ntango ye akufi yeba yango ete zwa kaka portefeuille du bonheur na yo parce que eza babonheur familiale parce que tona babanke ya monde invisibilité babanke ya monde invisible oyo epesaka makambo epai ya moto nyonso soki richesse nyonso osenga epai ya maître de l'art na makoki ya koservir yango liboso ya bancêtre nazala comme pont médiateur na yo mpona ramener liboso ya baentité bankulu bazwa moyen ya kopesa yo solution ya oza nango mposa ya kodia ou ya porte-monnaie ou ya domination nyonso na koservir yango mais na kati ya connaissance ka oyo nazali nango bakoko baye kosunga biso matondo saela bibengela biso nanu banque invisible. Banque invisible, hein? Ok, matondo. Banque invisible, pour parler sur une codia, le beli banque invisible, tout le monde a une banque invisible. Banque monde invisibilité, là que ça va yo, papa, je pense mais autant dans ma langue.
Banque Monde. Zela avato banana banque au sala démonstration à banque. Oui. Ucholo bake muto code ya bazo salela à cause senga portefeuille du bonheur. Le bonheur yangwana ba mbonga ba banque invisible. Banque Monde invisibilité o ekakakate donc. Siko banque invisible ane kakakate utara. Kasi maintenant tant avec banque Monde invisibilité, tant ba richesse aux na carte ba banque nyonso. Banque invisible pays ali et exploitaka tous les sortes de monnaie. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont à Dubaï, ils sont à Londres, ils sont aux États-Unis. Montagne sur mon oh nani monnaie nyonso bolera la carte mboka na bino. Ils sont bolera reine oh dirham oh bo bolera franc CFA. Nyonso dans bo senga au recevoir même franc congolais, vous recevoir même dollar américain, vous recevoir yango. Donc banque Monde invisibilité, ils ont la difficulté mon côté qui servir au montagne mbongo quelconque que ça on pose ça. Nous sommes senga liboso ba ancêtre ndimela kani ba koko na yo so ndimeli ba ancêtre no ba kosunga ba pesa solution. Et est-ce que ça a ben inconvénient na muto alingi azwa porte-monnaie magique déjà combo magique wana portefeuille magique ce sont des portefeuilles au ba magicien ba servera bandeko mabome belo zo mona na Congo ba portefeuille magique parce que nga na servera ka portefeuille du bonheur so ce portefeuille magique go bomelo makabo bana ba okufa na ndako ba inconvénient et belo ya magique non pas ils magique parce que ils ont science ya mboka mopaïse ya biso te ba indo mais quand il a biso il faut recevoir ba bonheur familial banzungu ntuma on recevoir portefeuille du bonheur on recevoir un coup na yo Quand on est au salisa yo, quand on est au produit au financement, quand on est en prospérité sans inconvénient quand ta vie actuelle na yo. Et comme banana banana peut se battre plusieurs personnes na peut se battre. Puis na Congo et belé bazali na yango, bazo recevoir on peut zéro sur na bango. Atondo. Ba condition na ngwezani. Condition qualité, première condition zaka ne, quand on recevoir on zoma koke sur na sans abri. Zoma koke osunga ba oba bana ba difficulté, zoma koke osunga ba oba na pasi makasi na kati entourage na yo. Donc pembe no mundo akokozanga te. C'est ça. Montagne nyonso kosenga. Nyonso kosenga. Ma bonheur c'est le symbole de bosso mon avis que non, ils ont vie du bon minero senga pe na ba koko ba pesi na prospérité. Siko ndenge soki mutanga somba o pesa epeka oyo kaka ke. Soki alingi oyo, azu oyo. Soki alingi que ça qui na est comme productive, et ben ko servir yo. Grâce à ça qui nous ga yango ne mundo servir au financement. Et ça la limite te que pas. En plus c'est mystère dans haut et ça va te faire la kana sac. Même ba qui nous montre nous gros mettre là yo. Ba ko travailler yango au côté en na sac et servir au plusieurs. Et bimaka en tout le temps sans inconvénient parce que ils sont plaidés qui liboso ba entité pe liboso milimo non ba ko ba mo ya servir na carte banque Monde invisibilité to le canal na total la banque invisible ah tout moi ngewe na ntuma ngewe na ndongo nako senga rayon spirituel to moni na kati te ba moni na kati la kisa bango même yo moko tala surprise ngana omona bango pe ba mona yango ezali vide bandeko nyonso bali kotala ntuma longo pana mpe vanlongo kino bakwa yeno bafwa basiala monongi na mwaneno adelangi tino bakwa yeno bankulu mpana mpe vanlongo ya kulumuka vava banque Monde invisibilité uzibula nzila wana mnaoni mettre de là eza munoko mboka le msuma masara Kikongo ya biso ya bamboshi OK nzambe ntuma ngena mono ngena mwaneno mpana nzila ndongo nzila nkembo banque Monde invisible mpana yango ya ndongo bafwa basiala bafutumuka mono ngena mwaneno kon fuisa nsoneko uzibula tie nzubula ndongo anufu isili nsoniko ya onupeni mama kililo kwa ino bankulu bame uzibula nzila ino zibula ndongo matondo kwa ino bankulu banque Monde invisible ego servi bandeko nyonso bipai nyonso obozwami ezala kozali bande ya mboka ezala kozali wapi wana bosenga au recevoir richesse na bino ya libota au recevoir portefeuille du bonheur bakoko bakosunga yo bakoko bakosalisa yo epesamaka sans inconvénient et sans condition matondo kwa eno bankulu kanufuisi linsoniko yangingelanga na kwa yeno nsongeli nzila ndongo matondo kwa eno bafwa basiala banque Monde invisible
et je m'acoquer aussi un exemplaire na bandeko yo banso bali bande mboka ou baza sur place na Kinshasa baza na ba difficulté financière baza na pour ça que banque monde invisible va ko servir yo financièrement ko za na bangité benga les grands maîtres de là a ko salisa yo matondo mbongo bimina ba poudre poani la semeza cérémonie za ba esprit ba ke ko arracher o si mbano masala la prompte do ba uti ko zwande ba uti ko retrancher on a carte ya banque non ils a fraîche mais na sikane za ba sala on ga sikoyo wow ils ont dit bon on faire fier là maman to basimbaka te convenir rien n'est pas dans les ratés c'est un bon solo si moi calme mais ça ils ont bon solo ndeko nyonso relié ngo ndeko nyonso na promise spirituelle soit contenter mettre de là on a posé banque monde visible à contenter mettre de là ko salisa ye faire ko pesa solution oyo aina ngo bosenga matondo. Merci beaucoup maître de là natika une question moko esuka oui nalanda ki vidéo na moko ezo sionner na TikTok olobi ke yom to simba pasteur Denis Lesi pendant 7 ans 7 ans wana nyonso to simba pasteur Denis Lesi ezaki na moment nini et puis au simba kai pona ba objectif nini parce que lelo pasteur Denis Lesi aza parmi ba pasteur ou ba osala ba scandale na réseaux sociaux donc yo tango simba pasteur Denis Lesi simbela ki na contrat nini na contexte nini pour lelo yo aza scandale à bato ebele ya ba famille ebele bon contexte on a simbela à l'époque a un succès makasi succès na ya Baptiste de Martiplein aye na télévision le roi de Nzondo asambela bato apesa de solution or solution oyo apesa bato na télévision solution apesa bato yaki solution oyo sima maki kati na ngai yaki solution oyo banguya sima maki kati na ngai yaki solution oyo e servi bato maître de lazi olobi succès au pasteur Denis sa sala donc yo simba époque à stade de martyr banguya sala ba miracle sala ya Nzondo TV bambisi na nzoto ezaki grâce na ngai yo ndo akina simana mais c'est le maître de là je maître moko oyo ezaki ayebani partout dans le monde entier parce que na kati mboka la mission CBT toi loko moko te odo ça la pasteur CBT oui dans un monde CBT CBT point noir CBT point noir dans 50% Brazzaville 50% congolais CBT à point noir kuna ba sirène non CBT c'est une grande village ozaki maman mutazalaki kuna à l'époque maman ne mutabanoko simbaka pasta maman kufi batikeli nga pasta de laisser donc pasteur de sa banda na ende na mama abino do ya banda bokoko kala je dis aza mwana oyo ayebija kisi bana kala abotami na kisi akoli na kisi papa ne moko zanganga tout le monde ba biango bona mdayi biango te bongo pa na ngane bozo mona ngwa esika na bango bazo luka e prise fa baka kete pwani asa ko bata na kata nzungo bozo bomone te bokagete ok faut yebaka isika moko obata melaka ke so le kaka osala likambo mais sika na bagozwa ote batu kango te parce que simba mina na milimo oleka pe ba mona mais batu kango jamais asa muto ja asima ma à partir ya point sinon pas ya maman tingai boye maman otikela nga pouvoir ete mon dimela biso oyo bo simba e malamu parce que alors simba bato be na Congo après ça ba solution eza fleurité na biso ya nguya oto ina yango yango ezo se revendre libande ya mboka na Congo Kinshasa yango na ko s'imposer na Congo pendant ko salisa bandeko ko pesa bandeko solution parce que muta ka solution zalité sauf qu'à mettre de là muta ko salisa bato muto aliko sunga bandeko banso matondo donc Denis Lesi abandaka na mama akufi maman atikeli charge na yi siko charge oyo zora ya Denis Lesi tanga osala ba succès na Nzondo TV asala ba plein na ba stade de martyr lelo tolo ba yoza suna sima Denis Lesi te non suna sima nete na tika ya par rapport que à comprendre ba principe parce que la spiritualité est un principe il faut poursuivre il faut ba norme et de directives il faut l'endre dans mes conditions te ce que abebisa mibe comme na komi prêt ya go pesa makamuno nyonso oyo tokanga kina kati ya labo to fongolo nzela osonga nengo zalaki olemba ko filmer ka liboso mettre de là message na moni ngo olemba ko filmer liboso yo moko na kati église to zongi selo bandimi to zongi selo succès nyonso ozali dango pasteur de Lesi contacter nga ilisuso na Congo pour le moment ko sana bobangi te contacter nga numéro na za affiché wana ko sana bobangi te so contacter mettre de là ko sunga yo a ko pesa yo solution ya onyo so pedra
pour la zone solo yango prospérité succès et zonga parce que comme pasteur moi il y a base mais base yango et comme kimiso comme ko batama ya ko sala toujours bon nzambe na simba ko toujours na sima olengi na bangi ko simba yo ko zana bobangi te retour ko zala te inconvénient pesalité olengi ba ko travailler na ngai zonga peka ko travailler na en tout le temps pour na epesa nguya matondo bino batu bokanga pasteur Denis Lesi non tokanga ye par rapport à quoi tokanga ya par rapport que azo respecter ba norme spiritualité. Non, mais il faut respecter un mot. Le principe, il faut respecter un mot. Sans respecter le principe, on a toujours mon monde qui prospérité, qui est mieux, chance, mais ce qui est mieux. Non, mais qui est mieux. Donc, bandimi bakima boybino yo sana sima. Mais bon, nazo boyango. Parce que ngam na simango, ngam na pesa bato o union so sana bango. Si c'est so sana ngam na serveur yango. Alors, tant na moi que respecter ba principe de na ma kokero au kanga. Parce qu'on a kanga qui na comme na droit ya fongola. Parce que na moi que agomo ko incliner ma kasa, agomo kende ma kasi. Na zo ngisele mo grâce pe chance wana. A contenter na ya TV sur nos maman, abenga ngana no micro akomi amiable azongi ninga zalaki. C'est ça. Maître de l'art, to komi na suka émission, je pense que bato na ba commentaire mituneze belé. Celui qui est mituna torozong sa sous maître de là pour que toi yambaye to meka osola na eli susu. Maître de là batu balandi on a mon message wana au PC en direct na pasteur Denis Lesi. Mais batu balandi yo ba retenir nini na passage dans le na Sarato la télévision. Passage dans Sarato la télévision, ils ont aidé ko éclaircir bandeko aidé le vutuka munzi la Congo bankulu balosadisa. Mamu menaria ku metediata ko fe uzole mama ko madiata wiza kwa yeto tuna munzila Kongo bankulu batu sadisanga mutango za zonsono mamu mako metediata ko fe mambu manfiu makayemi diata ko fe una mama ko voma diata wiza kwa muno ndeko nyonso za bande ya mboka uzana circonstance spirituelle ko tambola kati na yo mikakatano ya mari de nuit bande ko na famille bazokufa ba problème toujours familial et Rolanda bino bazana bosenga ba comprendre nini yo sana mabona kata famille ya aussi ça ba consultation spirituelle on a bosenga recevoir portefeuille du bonheur mettre de là après portefeuille na condition té après ça portefeuille na sacrifice té mettre de là servir on a cœur ouvert il bosso ba ancêtre so contenter mettre de là avec une solution yo ndeko za na problème ya bolingo ko tungisa yo on posa ko zonga la moise na yo au contenter mettre de là oza jouer on a posa toujours ba il bande à Moka ou surpasse dans Kinshasa au contenté mettre de là oza jouer on marque babité on pose au son ma babi au contenté mettre de là ko salisa yo protection musa na yo oza poser que la protéger na ba faire na yo na ba activité na yo ko za na bobangité je pense mieux bon contenté mettre de là na plus de 143 89 880 23 39 matondo koyeno. Merci beaucoup Maître Adela, merci Nabande Konyos tout Bolandi. Je pense que le numéro à Maître Adela est affiché dans la barre d'écran. Nabi que boza na ba question belé, beaucoup mais la biso, to yamba sous Maître Adela, to zong c'est pour que tout na mi tout na o boza o comment. Oza intéressé lundi Maître Adela na début émission, a tien numéro de contact dans la barre d'écran wana ba comme Maître Adela, benga yo ko yamba mo na téléphone. Pour développer selon les solos rememelaye. En tout cas, merci beaucoup. Ngana bino tokabwani awa tokutani na prochaine émission. Au revoir.